Voilà. Toujours que mon problème na technologie ninge eza na ba imperfection nango to vraiment to sengi ba excuse toujours continuer toujours bela qui toujours le caractère du cœur de l'homme le caractère du cœur de l'homme to l'homme na motema na ye eza na auto bengi capacité que tu ya ko tenir ba promesse te donc akopesa yo promesse aosala yango te donc mais nzambe aza apesaka promesse mpe aza capable ya kokokisa bapromesse na ye ozomona mpa na ngai babengaka ye promise keeper. Yes. Aza fidèle à accomplir ses promesses. Mais l'homme n'est pas comme ça. Convenance, hein? Non, digne de confiance. No, covenant God. Azali covenant keeper. Oyo sera apesi promesse, apesi de ce que ça les plans et que nzambe aza auteur nango, il faut amener na accomplissement. Par exemple, la première qui il y a un monsieur qu'on appelait Jéhu. Nzambe apesa que non les gens qui vendent na bokonzi c'est la 4e génération akokosaki yango aprometaki na David ke mutu ta kozanga na trône na yo ezalaki image ya Christ omoni mais mutu toza nango te toza na attitude wana te dans le cœur de l'homme il y a la déception akosi yo lokuta ezali na verset 30 wana o tozolobela sikoyo eza inventaire des mots. Koto musu ya inventaire koto zo atie na sepe na version mususu batie inventaire des mauvaises choses. Inventaire de mauvaises choses. Donc ezali bato donc bazali ko produire bazo par exemple bato mususu ezali akep azap nzambe apesi mayele neti loba la fois passée nzambe apesi mutu mayele ya chimie bakomosala bakisi po comme boma bato. Bato bakomi ko inventer mabe na sens par exemple komona bakomi ko produire même ba film oyo ezali ko tombola par exemple kindumba et tombola par exemple kozala na infidélité. Alors par exemple bato so hostala ngo ezopesa ba inspiration ako mosala makambo wana ya mabe. Film moko na noroki ba bimisi comme film ngo ezalaki how to get away from murder, comment ko échapper condamné yo soki obomi na meurtre. Comment faut ça idée ça la film à modèle wana zopan donc bato bakomo sala ba film ya modèle wana bakomo même ko basako tout même ba auteur makambo par exemple zomona comment ko célébrer Halloween par exemple bosali yango osala masque moko boye ya mutu moko bazali kobanga ebangisa batu boko inventer mabe. Na point que je me suis soucié bakomi ata politicien par exemple bakomi kozala bakomi kopesa voix na bango ko voter ba loi peut-être par exemple ko légaliser par exemple drogue ou encore ko légaliser abortion enfin avortement bokomi ko pesango droit et salema bopesa ba droit que non moi c'est dans la droit na ye bokomi ko justifier yango mais bobimisa wana ndenge moko boya politique donc tu vois non et l'homme est comme ça asa ko inventer mabe déjà passé ba loi oyo ezosala neti kopesa avantage na basi koprotéger basi mais basi bazala exposé bozopesa ba misala ebele basi bazozala na ndako fatigué baza même na tante ya kosokipe na bana kosokipe na ndako baza très occupé na ba misala babisala mosusu ya mibali bopesi yango basi ezokomisa bango plus fatigué bozoloba kaka babengo human right equal opportunity émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, c'est bien té. Et ça qu'on détruit basi. Et ça ba invention ya mabe. Basi baza sécurisé. Quand baza na se ya mibali. Na démonter que mobali a abusé non. Na protection ana ya mobali. Parce que tout mouvement pour na air. Quand tout mususu na natanga lisusu na Romain pour na ko mema biso susu na mémoire moko za fraîche. Balobi a rapporteur.
Quand on soit plus balbi médisante, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieur au mal, rebelle à leurs parents. Nazaki ko raisonner sur terre mais oyo rebelle par exemple. Rebelle eza ko pesa idée ya obstinence. Donc un rejet obstiné, ya volonté ya nzambe. Eza na banyango susu un rejet obstiné ya volonté ya nzambe. Eza ko décrire l'opposition de croire. L'opposition de croire. Tant vu l'opposition de croire, n'a pas cet exemple pour épée sa biso explication moko claire. Dans Jean 3:36, babi c'est lui n'attend c'est lui qui croit, parce que comme un style de vie. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais c'est lui qui n'obéit pas. Au pesa ko pesa un style de vie. Celui qui n'obéit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Donc désobéissance c'est ça contraire à obéissance, c'est ça contraire à croire, beaucoup croire. Donc croire. Bien que na ça bien. Yeah. Donc Nzambe a tie obéissance na nature ya mutu. Nzambe a tie yango na nature na biso. Et ça considéré comme un devoir enseigné na nature ya mutu. Nzambe a tie la devoir moko na nature ya mutu ya kozala obéissant na baboti na ye. Par exemple, na baboti na ye. Eza pe une partie de la loi où eza inscrite na origine sur le cœur où eza na motema moto na motema oyo ekoki kosala trace eki kozwa trace nango na bolingo oyo eza naturel ya bana envers leurs parents. Est-ce que make sense? Na bandela. Donc eza une partie où eza tracée na origine. Non, obéissance. Nzambe ati yango na motema ya mutu. Voilà. Ozo comprendre ati na motema mutu. Eza te que mutu faut apprendre yango. Eza déjà na motema ya mutu. Eza quoi na sens ya devoir moko ya mwana envers parents na ye na bolingo oyo azozwa na parents na ye. À obéir, ozo protéger mais ozo s'occuper na ye. Donc eza le quoi ndeti bolingo ya mobali envers moi c'est ça que moi c'est à respecter. Voilà. Moi c'est à la soumise na ye. Ozoko aza besoin to temps la Bible toi qui est classe à apprendre en mais bolingo wana ezoko sala que moi c'est à la soumise à l'obéissance. Des réponse soumise. Eza réponse na bolingo ozo recevoir na mobali. Entre l'homme a le devoir de kolinga, la femme a komaka na a sa réponse na bolingo à recevoir. Dans sens que en nature nzamba tango sikoyo na nature comme un devoir ya mutu ya kosala yango. Eza de même chose na obéissant. Eza devoir moko be. Donc tango mwana aza écarté na constitution originelle o nzamba tie na nature na ye, OK? Eza lokola mwana a ignorer voix ya nzambe na motema na ye. OK. Ce que pour mettre en clair, c'est ça que quand on t'a sali mutu na perfection, et ça qui na obéissance. Parce que tant le sous-moyer, tant le sous-moyer, et quand ici désobéissant, on t'a monté baby, et parce que à se rebeller na autorité, on va établir le boson et en d'autres termes, à se rebeller na nzambe. Dans sens où on en est. Ouais, malgré, c'est vrai, les sous-moyens est déformé nyonso. Malgré les sous-moyens déformés nyonso, nzambe na bolingo na ye, moi, devoir waneza, eza mutu msusu azane chrétien théâtre. Mais, alingi bana na ye, alingi mobali na ye. Moi, n'a pas colineza chrétien théâtre, malgré tendance aux désobéissance eza wana, mais devoir waneza kati na ye. Donc, tant que sala yango, sans ko yeba, kazo buka mibe kwanza, parce que devoir wana nzamba te, habilité wana mki nzamba te kasi na mutu, eza nano mki eza. Mais mutu, encore aza la masumu, aza déformé, aza toujours na besoin, tendance wana ya ko désobéir, ba loi nyonso ya nzambe, parce que mutu aza rebelle contre Dieu. Nde yango, le cœur de l'homme. Yeah. Nde yango, le cœur de l'homme. Et ça n'a une compréhension. Une compréhension. N'attends sous passage, n'attends sous Romain out. Na Romain tout le but de tout comme ce qu'on a 31. OK. Na 31 bah le but dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et miséricorde. Miséricorde. Ah ouais, dépourvu d'intelligence.
eza mutu akoki kosala mutu akoki kozala na connaissance sur connaissance ya makasi connaissance ya makasi sur science sur physique science physique mathématique akoki kozala makasi na connaissance moko sur construction akoki kozala makasi na géographie na business na ordinateur aza na connaissance sur ba diamant or ndenge fonctionnaka sur ba bijoux sur médecine etc. Mutu akoki kozala na intelligence biloko wana mais dépourvu d'intelligence awa eza kofaire référence na oyo etali connaissance vraie ya nzambe na mutu donc connaissance vraie de Dieu na mutu oyo nzambe connaissance vraie de Dieu na mutu eza te parce que mutu aza livré na ye moko aza livré na destruction aza livré dépourvu de sens pona nini pas aza stupide pona nini mutu aboyi nzambe aza na connaissance na babiloko matière eza ebele mais connaissance oyo eza ya vrai mutu fo azala nango eza connaître Dieu mutu aza dépourvu d'intelligence na koyeba nzambe parce que chérie nzambe nde aza source moni mayele wana lobi wana ya badiamant ya baor et tout eza yango na sens te soki nzambe aza te parce que nzambe nde aza mokeli même ya diamango c'est-à-dire que okobeta jamais tolo kenga nayebi diamant naza soki géologue soki bakomba lobaka wana naza makasi na physique il y a pas la physique soki création ezate nzambe nde mokeli asali ba loi par exemple ya pesanteur ba loi ya énergie et tout ça sali yango nde yo komotanga ba loi yango so comment yo lingo tanga ba loi yango mais o ignorer mokeli même ya ba loi yango yo so abengi yango dépourvu d'intelligence comme zoba abengi yango tu liboma bakoma même koadorer connaissance wana abidien n'existe pas ezaka boye pendant que makambo ya découvrir wana ezali kaka nzambe nde asala yango et ye azoya ko découvrir yango et puis il passera soka leki les lois là vont continuer à exister à moins que nzambe azonga de yote mutokeli yango yo zo découvrir yango kaka yango soka balobi yango soka ba tous les hommes mutu nyonso je m'excuse mutu nyonso tous les hommes sont par nature insouciants des choses de Dieu. Exception azate. Exception azate. Yeah. Sikoyo na bosala kopesa passage moko soki tozuita, ozuita botanga autant tozo la désobéissance des parents. Dans un besoin total à Deutéronome 21 verset 18. Deutéronome 21 verset 16. Proverbe 30 verset 17. Un passage belé, je m'excuse vraiment la bossa na côté yango. Pour na kolobela obéissance bana ko obéir ba parents. Ezali ko osala ngo pour na ba parents na ba pesa ki mbongo te, mais osala ngo parce que ça malamu. Babi enfant obéissez à vos parents car cela est bon. Na nzambe. C'est juste. Ezakate ki ko obéir lobite ko tindama. Parce que pour tindi mwana na yo ake sa kindumba a obéir yo, c'est que asosala contraire au nzambe alingi. Donc, ça veut dire que désobéir nzambe. Mais quand un enfant obéit à ses parents, les parents ont aussi un devoir, il y a que là-bas dans Makambo, ils ont honoré nzambe. Quand ça veut dire qu'obéir bino, ça veut dire qu'obéir indirectement nzambe. Voilà. Maintenant, le cœur de l'homme est à peine sans affection. Sans affection naturelle, sans amour envers les autres. Le problème, c'est meuf, je crois bien, ils appellent un sens qui est sans affection envers Nzambe Oyo. D'abord. Premièrement, sans. Si vous avez une affection te Nzambe, vous appelez une affection te Nabat. Parce qu'affection, c'est une hypocrisie. Parce que vous devez saluer au mabé. Au moins, l'affection, c'est une liée à bas sentiment. Mais il y a un Nzambe, comment au Linganzambe, aux hommes monaté. Comment au Lingamoninga, aux hommes monaté. Non, comment au Linganzambe, comment au Linganzambe, aux hommes monaté. Pendant que aux Yina Moninga, aux hommes mona. Vous comprenez? Déjà que, comment faut aux Yina l'image ya Nzambe, on va que non à Linganzambe. Comme la contradiction, comme la hypocrisie. Maintenant, il y a un bon thème motu ezali. Mais c'est dangereux, chérie. C'est ça vraiment dangereux. C'est dangereux. Et même tolobaki mona mutala escroc azolinga a escroquer moninga na biloko pendant ayebi ke et memaye na pasi mais il le fait pour que yende à se retrouver. Donc
l'homme est sans cœur des fois, surtout ceux qui sont dans la position autoritaire, position de force. Hein. Donc, nous avons manifesté manque d'amour. Hein. Donc, pendant que yazo recevoir nyonso, il faut pas sur offler. Écoute, chaque fois nous avons offlé paiement na bon moi nyonso gratuitement. Mais l'homme azali comme là qui sa rébellion même au travers mokeli o appelle biso paiement et puis tous allez expérimenter tous allez ko la qui pe au travers nos enfants et nos femmes nos amis et collègues et tout toujours là qui sa yango ya en fait toujours et pas encore pour la repentance ceux qui toujours comprendre makambo yango za motema na yo tozonga et pas na ye la repentance ya bien ko rater on histoire ya pas na ye exemple nabaki on dirait papa bengani mwana na balabala ozi mwana na yo mwana oyo boti o bengani yo te babaki azandoki mwana akoli mama na ye alia ete mama na ye so bato bandima bango mama na ye abokoliye abomiyete à prendre soin na ye atindi ye ba classe afuteli ye mbongo kolia apesi pe mwelamba abela ki pe mama zala ki wana mena mwana ngo akoli azimwa musala eke na mukolo contre temps na musala ye mso abela ki be musala sila ki ekomi mama la bino randoki vraiment donc ki wana ce que ekomi tema mutu géré tema mutu parce que mutu ce que a préféré na ye anima mensonge wana pour que epesa ye opportunité à manifester sans affection wana à manifester yango eza dans la 31 to lobby déjà dépourvu d'intelligence quand on soit lobby de loyauté baza garder ba promesse na bango te après d'affection naturelle baza dépourvu d'affection naturelle de miséricorde baza sans pitié des autres. On a versé 32 c'est quoi aussi ça babi et bien qu'ils connaissent le jugement et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Donc babi que Dieu déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc, ils ont très bien. Verset où il y a le que bato baza te, ils ont la chose que bato baza affranchi te na Yesu, bayebi pleinement le juste jugement de Dieu. Baza au courant de l'existence juste, ba décret yanzambe, ba sentence yanzambe envers bat, bayebi yango. C'est que verdict que zanene. Malgré la connaissance autour cité, verdict que zanene. Nous sommes tous, sans exception, nous sommes tous sont coupables, mais tous sont mérité la mort. Tant tous la mort, tous la mort physique, tous la mort spirituelle, la mort éternelle, la séparation éternellement la Bible lobby, ceux qui commettent de telles choses, c'était la verset 29 à 31, basa digne de mort, la peine doit équilibrer les crimes. Ma crime autosali, il faut équilibrer. Peine faut ezala. Ce que je dis, on m'a dit bien, ezala te gote, nga finga te, ça rabot te basuba. Pour échapper à jugement nzambe, il faut osala non coupable na nyonso o eza awa. Ka na moko te na nyonso. Sera osala coupable na moka kana o eza awa. Eza mamami. Si que biso nous reconnaissons, nous reconnaître le commun, nous reconnaissons que tozali coupables d'une manière ou d'une autre. Yango eza ce que humilité ko accepter que ça coupable. Si que faut to ya na nzambe, to ya epana et continue na wana. Crime eza cité na verset 29 à 31 et la peine c'est la mort. Otomonyango na verset 35. Na verset 32. Si qu'on a besoin de temps rapidement na Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. OK, Romains chapitre 5 verset 12 le bible. Tangilanga verset 5 à 12. OK. Romains chapitre 5 verset 12 le bible. Et bien c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il y a aussi qu'on va expliquer bien que tant que qui par exemple dans le cimetière ba ok kunda moto il faut tout ça toujours dans ma mémoire na biso liwa eza naturel te na moto. Nous avons été créés pour notre vivre éternellement. Tant que tu as couvert eza parce que les sumo et côté na monde tant que le sous bon ici non beaucoup sont montés tant que le sous on verset 5:12 et le bi et bien c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde par Adam bien sûr désobéissance naïe et par les péchés la mort. Par le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché, la mort au physique et aussi le Bible il y a la mort spirituelle. Mais et qu'ainsi so 6 à 23. OK, 6:23 et le Bible. Romains chapitre 6 verset 23 et le Bible. Et le Bible car le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Amen. En Christ. C'est quoi? En Christ Jésus, notre Seigneur. Parce qu'on insiste, cette vie éternelle-là, ils ont un zéla ya mutu souté. Ils ont un zéla ya soi-disant prophète côté existant kala. Ils ont kaka na nzela ya Yesu. Je dis bien, ils ont un zéla ya mutu souté. Mbumba Philippe, oh Branham, ceux qui mutu nyoso kaka existant. Il n'y a pas la vie en eux. La vie éternelle est là dont on s'en bat plus kananzela ya Yesu. Donc la bonne nouvelle la bonne nouvelle ya évangile et ça que Yesu a kufaki cette penalty au biso tu ko mériter tant wa kufaki na Golgotha yende mutafusaki penalty wana na croix wana. Siko rapidement arrête tout en cas na Romains wana Romains 5 tangelanga à partir de 6 à 9. Romains 5, 6 à 9, verset 6 verset 9. Oui. Ah bien, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué et mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut être, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort. Christ est mort pour nous. Et mort pour nous. Mais le bien, nango ngema kufela mutu aza mabe ennemi na okot. Na ya kolinga sala mutu kufela raba to baza bien. Mutu kolinga kufera pona mama ya linga mama ne meg. To pona mwana naye. Mais Christ a kufela pona bato malamu te pona bato baza be MP. Na spell na terme utiliser MP. Parce que nous avons comparé Romains 5:6 na Romains 1:18. Bon utiliser terme la colère PMP. Donc dans Romains 1:18 lobby awa Bible lobby la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si quoi na 5:6 Monsieur Henri Konda autre que la biso na 5:6 Bible lobby car lorsque nous étions encore sans force pour bazo ba sans force awa bazo lobe la biso ke bazo la biso sans force incapacité ya kosala sauver car nous étions encore sans force. Christ autant marqué est mort pour des impies. Les impies, biso nde ba impie. Biso, faut tous en imiter quoi accepter que je suis impie. Raisonner dans ma pensée, les arts na pensée, ni yango yo raisonner ba pensée, les arts toujours pire. Chérie, quand on bible ba Yesu, so yo ozano impie, ozama lamte. Merci. Bravo kutu na chapeau. Tala bible bien, Yesu bien. Na yaki te ko luka ba juste. Na yaki ko benga ba impie na repentance. Je ne suis pas venu chercher les bons, mais les pécheurs basons en la repentance. Yango, ayako sauver kaba obada ko bunga. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Aux hommes, tout on comprendre que ça perdu, n'est bon on apprécier les salis qui n'est qu'en Christ ou encore le don gratuit, la vie éternelle, qui n'est possible que en Christ. Au moyen repentance et puis confiance totale naïe. Donc, le passage de Bélé, amour et à Christ, on a biso bato toza ba impi, ba oyo toza
mériter kufa ko mériter punition preuve eza ke ba païen pe ba yebi ke ba païen pe ba yebi sur juste jugement ya nzambe ba yebi yango yango mona ba pesa ka ba excuse pour na koloba comment un Dieu de plein d'amour otina batuna life lo mo se kisanga mutu mungu atunenga makamba makamba masanga na répondre ke omona mutu amela masanga na ye na ba ili scénario ngo azomela masanga et puis ceux qui passent tellement à côté de la salle, ils vont se bomber, ils vont dire, on a hypocrite, on a hypocrite. C'est qu'on y a vu que ça m'a bé. Parce que nous sommes maïs, nous sommes en oji, on va noter que on a hypocrite pour la mélange. C'est qu'on le mot de reprocher, le mot de reprocher, il y a que non, on a hypocrite, maintenant la mélange, le rosate, on a banga bangote. Donc tu comprends quelque part que ça n'a connotation moko boye so comme ko juger na yo moko oui eza bongo non en risque naza besoin pardon tangilanga na Acte chapitre 28 verset 1 à 4 Acte chapitre 28 verset 1er na verset 4 le Bible après nous être sauvés nous reconnûmes nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc, on a passage au moni bien que même ba barbare ba yebi que le meurtrier aza ko mérité liwa ba yebi ango na Romains 1:32 ayant connu le juste sentence de Dieu que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort non seulement les pratiquent mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Donc bato baza ko apprécier masumu pe baza ko apprécier les compagnies de pécheurs baza ko s'encourager mona basali club na bango bazali ngana bengango bande de malfaiteurs de bazali ko se soutenir les uns comme les autres. Na makambo ezali malamu te, ils se soutiennent, ils se défendent même. Zomona ndeko maka dangereux au lieu bo comme ko zongisa na baninga na nzela ke awate ndeko awa mabe non na soutenir ye pour pas soutenir les gars alobi ni maka na nzela ta mukete nous soutenir les gars pour yo pour ça ba lobi ba ramener na nzela pété ils vont te soutenir de bande wana ya ba malfaiteur wana siko to ke na conclusion na auto sali na Romains chapitre 1 izanim conclusion ezali boye na benga ngo ba étape étape le tango l'évangile ezali prêché d'une manière ezana nzembo ezana mateya il faut les sumu ezala présenter pour verdict ezali coupable yango verdict ezali coupable et puis tout ça pas na excuse pété ya na banolo ba aba to chaka les sumu faut ezala présenter oyo désobéissance na banzambe il faut ezala présenter tango ça présenter verdict oyo ezala coupable ne komi attaché na les sumu ba tia ngona muto komi mosumu ki siko tant komi mosumu ki il faut pas pesa yo mbano les sentences il y a les sumu ezali liwa donc les sumu conséquence tango evandi na mutu na ko mosumu ki peso mériter sikoyo liwa nde yango tozo mériter parce que tango tozo mériter liwa aluki moyen nyonso à s'échapper zando kangami na kati ya van na yo na sima na molili mutafungoli fo mutu mo libanda afungola o porte pour que obima libanda oya na kati kuna okangami
c'est que tant que ça oluki moyen obeti porte obima yo moko koko bimate l'homme cherche des voies et moyens pour échapper na kanda nzambe yango ba religieux komi asala kama malamu aluki nintu a s'échapper mais esengaka le somo ka moko pour que okwea na condamnation ndem so mto comprendre yango que ça n'est inutile à l'ukaba moyen na ndenge ne moko a s'échapper ko quitter nde ako crier sikoyo au secours na le seul Jésus-Christ oza capable ya ko sauver parce que c'est lui le Seigneur et autant on reconnaître comme étant ton Seigneur nde ako sauver yo sikoyo na nini si comprends mes asko yo summary en anglais ils a résumé le livre à Romains par exemple na Romains 1:17 bible zo bela bisoke mutu aza ko manquer justice o nzamba aza ko senga aza ko manquer la justice de Dieu na verset 17 toujours peut ça résumer nango en effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. C'est qu'on a verset 18 par exemple, parce que mutaza ko mériter, azo ko mériter kanda na nzambe. On a verset 18 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc mutu ayebi clairement que nzambe aza ko exister otoye kolaki parce que nature déjà ils ont ko prouver l'existence ya nzambe. C'est ce que mutaza a besoin ko yeba dans détail sur connaissance yanzam et dans la Bible. On a tout le temps qu'on a Romains 19 à partir Romains chapitre 1 verset 19 à 20. Peut totalement na tout toke tina si à partir 24 et 26 toke tina si wana muto yebi que nzambe existaka mais a rejeté connaissance wana yanzambe. Donc muto a faillir ko honorer nzambe, a faillir ko pesa nzambe merci. Pour ça même des muto a pesi oyo soza ko mona toza ko se réjouir nango a pesi biso yango même moi pongi sanza mais mutu a faillir ko pesa nzambe matondo si on peut-être ba ko to pour aller plus loin ba pesa yango sukona ba comme ko tribu yango o iloko bankoko te bankoko basala iloko te. Donc mutu l'homme ne fait que découvrir des choses o nzambe akela nzambe pepe sio mayele o découvrir pe eloko yango. Donc mutu abandonner nzambe, mutu abandonner connaissance ya nzambe, ezara de même que mutu abandonner nzambe. Tant mutu asali yango abandonner nzambe, den nzambe a livré mutu na ye moko. To mona ki on attend yango rapidement, to mona ki on même dans verset 24 il y a Romains 1 Bible le but, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dans 26 le but, c'est pourquoi Dieu les a livrés de leur passion déshonorable, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Mutu aza injuste. Puis en anglais, le bien ungodly. Sans Dieu dans la pensée na bango. Donc mutoza ko mériter kanda ya nzambe. Te yokola ki pe isusu ke nzambe aza juste. Te tant nzambe azotala mutu, nzambe aza ko juger mutu selon ba loi na yo eza juste. Ba critère oye nzambe atali ko définir comme étant juste. Et ça dit que mutu au faillir mutu bimi juste te. So on a une assise à mouké ça maintenant parce que verdict tout que le bango siko yo na conclusion na biso verdict ezake yo oza coupable ngape naza coupable peut oza sans excuse mais sentence ezaneni oza tozali ko mériter liwa o eza physique biso to kufa pozo la saka ke péché koti à moins que soit lelo au moins soyez lelo peut ozo mériter la mort éternelle yango lenga kina lo mouké ndeko mutute azana excuse albaki ononga na yebakite mutute parce que tala naturellement tu dis que moi si eza malamu azana mobali si vous parlez des relations amoureuses ezaka moi si na mobali yango zomona ce qui est commis omoni moi si na muninga moi si ezali timelo ko netika nini boy ni omoni mobali alors nous on parle comme comme une normalité il y a moi je me bateau comme
bakoma ba soutien na ndenge nyonso ba pasala ba loi et tout mais so pour mutu akende bala mwasi na ye ezana besoin de ba loi mo soutenir ye ezaka bongo donc ya tozoloba excuse ezate pour mutu akende ko yiba soki na shop okozo Damas de que zo biloko batu baso kozelela yo ofuta soko futi te obimi nde okimambango kimi okimpo yibi yango mais eza normal te muta futi mbongo na ye ana récit okimambango eza en sens donc totika kozala na ba excuse mais au contraire to ya na makolo na ye avec sincérité de cœur metanoia nde ba la fois passé ezali kobaluka donc la conclusion la conclusion ezali que mutu azana besoin de justice nzambe azali ko mériter kanda nzambe nzambe alakisi yango clairement ye moko na livre na ye to benga la création to balo bali boso le premier livre donc mutu azana excuse car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu les a manifestés. Voilà. Mutu azana excuse surtout dans verset 19 verset 20. Mutu ayebi nzambe. Dans le Bible dans ça excuse na 21 balobi ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Mutu a abandonné nzambe. Est-ce qu'on a 28 comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Voilà, il y a tout le monde abandonné nzambe puis nzambe pe atikibino. C'est pourquoi Dieu les a est-ce qu'on a 26 c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorables car leurs femmes ont remplacé des relations naturelles par des actes contre nature. Donc, mutu azali injuste et puis azali alingi nzambe te na verset 29 na verset 31 zo le belango. Yango mutu azali ko mériter même kanda nzambe na verset 18. Bible zo le belango. Mutu azali ko mériter kanda nzambe. Donc, le qu'on a si tu as déjà dans ton commune à souka presque. Mutu aza justice. Mutu azana justice te. To yebe loko moko. Ke nzambe nde mokili. Nzambe nde azana makoki ya koloba makambo pe koki sami. Mais to loko mo oza malamu koleka. Mutu nde abandonnaki nzambe premièrement. C'est l'homme qui avait abandonné Dieu. Remarquez, attends, le jardin d'Éden. Attends, le jardin d'Éden. Ça me abandonné qui Adam. Adam qui a bien bomba mi po naza bolumbu. C'est l'homme qui a abandonné Dieu. Mais pas Dieu. Mais l'homme qui a abandonné Dieu, nzambe na bolingo, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui vient kozwa mutu à réconcilier mutu et pas na yemoko. Amen. Non, parce que l'homme n'a pas le pouvoir de rentrer vers Dieu. Il y a même plan. Il y a le plan de la rédemption. Et c'est qui m'a soum na yo, Yesu a akufa à prendre place na yo et puis a paix sa justice au yo mérité. Il y a un précis. Nzamba bikisa ngai, mon konji pe bikisa ngai. Abikisa yo na nini? Abikisa yo comment? Puis abikisa yo pourquoi? Il faut battre ma camboana. Voilà, si Dieu permet, n'a pas de fumant d'autres barakaka, tu vas nous besoin de commencer à avoir un kati. Donc, les lois qui, concernant les livres de Romains, aussi, si on pendant vraiment un long moment, hein? Un long moment, et si pour toi, il y a verset par verset. Bon, des études bibliques, ils ont solo en arrêté. Donc, sima, si Dieu permet, mais gardez que vous avez toujours penché tout ça. Une fois de plus pour notre technologie et compliqué biso. Mais merci pour nous permettre de ça pour que tout dépende de la technologie surtout. Tout bon de l'ensemble. Yahweh totondi opoza bolingo oza malamu. Bateli biso lelo. Olakisi biso le verdict oyo biso tozali ko mérité toza coupable.
tosali lolenge nyonso tolingi kosala tomeki mpona koplaire yo na bobiso moko kaka esimbi te to mérite punition mais na miséricorde na yo ozwi punition wana na yo moko masi ya Yesu pe opesi biso justice oyo tozomérite te afin que totelema liboso na yo justifié sans reproche accepté aussi pe opesi biso susu bomoi ya seko oyo vraiment tozomérite te tika ete kolo topesa yo merci ntango nyonso pe garde biso na yo moko ntango nyonso tokendaka mosika na yo nzambe benda biso tozalaka toujours na yo moko parce que na biso mo tokoki jamais se maintenir mais tozalaka kaka en sécurité na maboko na yo yango lobi moko takoki kobotola oyo osimbi tosimbama na yo masi ya Yesu yo nde oleki makasi moko te akoki kolongola biso na maboko na yo tika ete gloire nyonso ezala ya yo oyo mobikisi ya basumu mokili lokola biso pesi biso bomoi na kombo na yo masi ya Yesu nde tobondeli amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.